ngana osepela soki ve bokechu ve oza artiste congolais moko reconnu ya mboka au Congo. Tokena na ndenga kibwala Fally c'est un frère, Fally c'est ton frère. Fally a frère na yo. Boza be mboka moko. Yoza muto yo osali fierté à Congo. Soki po loba pona bien à Congo eza malamu. Aza frère na yo. Botika biloko wana. Bopesa e chance. Bopesa e chance abeta concert. Fally azana e muto teke obozolo bakeo ba yembelaka songolo basalaka songolo azaka na makambo wana te pete po alingaka pepe congolais na po vande bomone loko esalami venanga bokechu chuke muta maître Machuda lengole champion venga na ebona sima maître Machuda ngana ebona sima vena ngana ba concert to kende obeta na zandu okopone ve ba concert aswede beta na zandu wana ozolanda Ozavier moko bosola na bien. Tu es ko bundela Congo, le bien contribuer à na Congo, mais fallait za petit na yo ave. Do babilo mususu ngana bi na mimi on te fait na boketu pona yebi, vient un peu a mutu mo sola. Bote na bandinyo sur la personnalité TV Zaya Humble Savante Bino Dolia Kambi a toujours na source pour na kokundela bino ba information sur peu vrai tozo ka mbutu eza entre ba diaspora na Fally pour na concert il y a le 28 février yango Dolia Kambi aye ba concert ya Fally pour le 28 et kozala te yango na mbeli bino Kovo Star vraiment benga ka mo tema ya Fally pour pas o nozo pe sambote. Bonjour Kovo Star. Bonjour Dolia Kambi, moi c'est Kitoko de la presse. Pour Azolo Bakende, Azolo Bana Vérité Zaka Moko, et on peut en vu que bonjour, bonne année et puis en plus Doli. Ok, merci. Tozo Betavana du solo Oezo Tungisa bafanya Fally Ipupa kuna na Paris bafanya Fally Ipupa nyonso baza partout dans le monde bazomi tuna ba o nyonso bazonga ba vivre musique à kitoko Fally Ipupa beta ba rumba bien penza ba musu baza ko mitungisa que Fally Ipupa santé neza ndeni parce que na yebi déjà que à outi Paris azana kin lobby beta ki azaki na répétition il est kakindeni est-ce que vraiment Tali va Fally Ipupa azana bonne santé. Fally azana bonne santé. À répondre, c'est déjà ça déjà à répéter le lobby. C'est ça déjà pour répéter pour contrôler rendez-vous le 28 février pour na bano nyonso balinga bonne musique papa nyonso balinga bonne musique ba maman nyonso balinga bonne musique na bandeko nyonso bazana posa ko tolmbola bendele ya mona ya moko ya mboka. Fally Ipupa di Cap la merveille na musala malamu azo sala pour na ekolo ya biso Congo pour na Afrique centrale pour na partout na monde mobimba donc nazo biso na minute préparation ya concert ezaka moko le 28 wana na zolo bana bongo do aza déjà répondre déjà ba makamune surtout encore doli comprendre. OK comme star ezo sala passe parce que on a moni déjà batumusu basombi ba billet na bango concert au le 28 février mais tout monde ba vidéo ezobima ke concert ane kozala te suko bato basombi ba billet na bango ndeti Freddy Tafa babi ye vraiment sola mingi pe na Fally Ipupa Freddy Tafa biso bato tozana ba billet to kosuka ndenge nini parce que tozomona ye na ba diaspora ndeti ezobela te yo yebisa biso vérité est-ce que concert ezala to kozala te concert ezala te ndeni concert ezali diaspora Fally pas Fally mba diaspora biso beto ngana diaspora yo poko za diaspora dozo comprendre diaspora moko ezana te moni bande wana biso oza mona Congo okenda poto na mbongo pasi tamsu na mbongo moko boye ozo temps ekofanda réellement boza bato bozo bunda pona Congo po bozo ki pena ba mbele belé que mutu mususu akozwaka likambo poto bani poto en tout cas bosala pe bien bobundela pe Congo to sepela encourager pe biso a congolais que bato libanda basala pone ko na bango balingi trahison te na mboka na bango ngana o sepela soki ve bokechu ve oza artiste congolais moko reconnu ya mboka au Congo tokena na ndenga kibwala Fally c'est un frère, Fally c'est ton frère. Fally a frère na yo. Bozabe mboka moko. Yoza muto yo osali fierté à Congo. Soki po loba pona bien à Congo eza malamu.
aza frère na yo botika biloko wana bopesa ye chance abeta concert fali aza na ye moto oteke yo bozolobaka yo bayembelaka songolo basalaka songolo azwaka na makambo wana te pete mpo alingaka pepe congolais na ye po evande bomoni eloko esalami soki azalaki lokoso ya mbongo soki azalaki moto moko bo azalaki soki ndenge nini misie moko boye oyoka doli omoni ezalaka bien mpenza ezalaka bien moto azoyeba ke oyo osala likambo fierté ya Congo na ndenge ya bolamu soba bien na ngai concert eza moko le 28 février Fally Ipupa mama nga nandimi te mo bavideo eza bamaskara ata mosusu fe boketu nandimi te akosala video mpo na Fally nandimi ata moke te oyo twana omona bamaskara nayebi te ega cameraman nanga yebi oyo nyonso tokosola na ye wana ingénieur ayima nyonso nayoba na ye wana ozolona donc boketu akolinga te petit na ye azwa 0 na kati ya Paris le 28 février on asombaki billet azwi polo ya mboka alati na chemise na kati ya bilamba na ye ata na kati ata libanda mpo eza concert moko boye ya concert populaire eza concert moko boye ezopesa 2020 elengi oyo ezomona ke concert ya liboso ya 2020 oyo tofete bien mpo ani malgré ça la conjoncture ya mboka tofete bien ezalaki mosusu bobimwa bobeta baki tsaka lelo moni kimia mpepe moko ye na Congo mpepe wana ye na Congo ye na makambo moko bien va moko bien ye doli yango moni Fally lelo ok dévoué code wana ya 2020 na Bercy le 28 février bato tout balinga bonne musique boke utala Fally Ipupa di Cap la merveille elle ma 3 fois asala eza esengo mingi doli concert eza babone nyonso ya personnalité TV boye bake concert eza o non mpe non basombi billet te le 28 février bokende osomba da billet parce que concert eza babi événement eza moko le 28 février kuna na Paris concert à Fally Ipupa 3 fois asala babi vraiment bokobina vraiment banzembo nyonso bolingaka na Fally Ipupa bosomba babillet aza mwana mboka boyamba ye ndenge kaka bozaka même moral na ye Covo Star tokos kaka toujours tokos du Cap la merveille 3 fois asala champion du monde apesa sengo fallait apesa sengo ya salo bien déjà beaucoup de chansons demandées na bino nyonso beaucoup na liste boye na Fally aboyi vango kendo beta concert na Rwanda aboyi atali vraiment ndenge ba mama bazokufa bazovioler ba mama bazo boma bandeko na biso Fally Ipupa vraiment boy concert à Rwanda okobeta biso ezaki c'est que malaise ana vraiment ça qui kosa le kato aboyi vraiment na motema na ye mobimba kwa ke beta concert na Rwanda to ezaki ka kosa malaise mais to lingana o to ba congolais yo la congolaise ngana congolais oui bien que na ben les gens souffrent ou bien que na autour les gens souffrent par-ci par-là mboko za bien te na ndenge moko boye o ezaki eza réalité mutu sa yebi yango ya te ke ya kobomba que au tembo que bien te ya mabe parce que na mwana muke wala école primaire ba nga kutana 3e primaire de sanga que papa les gens souffrent tout comment azo tout na ngango archange futila a tout na ngango mwana nga parce que zo comprendre école bazo yo kaka masolo ya ba mesina bango tandis que ce que tango za bongo na kata Congo yo e bien ce que na makambo bo eza benande ngwana souci ya bana mboka Congo po souci ya mutu ezaka yo moko yebaka ozomema ko milinga na ndenge milingaka ndenge olinga muninga nao aimez-nous les uns les autres de l'amour du Seigneur vous comprenez ezate makambo boye mutu akobomba ke kuna bazo souffrir bazo violer batu non aboya ki kobeta concert te soit disant yazaki pe na makambo susa yaki kolemba pe eza nzoto doli eza mama conseil wana te soki ndenge nini eza kolemba mais même soupe souci pe zalaka étant que congolais aza mutu ne yopo yokaka po doli yopo yebiango ke bandeko na biso kuna ba beni na ba ituri bazo souffrir eza mboka na biso moko foto linga mboka na biso alors foto zala bien batu kuna pe bazala bien ngana olia shawama kuna mboka kuna muta olia shawama zate te ya raisonnaki te ya tali na ebongo te mais alingi ke na yebisa yo krake na ba ituri batu bazo souffrir ba beni ba to souffrir akoko beta conseil na Rwanda te soki ndenge te mais eza ndenge moko ke yo moko so yeba na kati ya mboka o Congo
bakoto kuna eza bien te bandeko wanso balingaki biso mbele bakozala bien placé na biso mais tant boko benga mona mboka azotambusa na drapeau na sima na ye eza congolais aza lokola neti makile ba itourin ya batabeni doli siko yo koloba nini po fali akosala makambo na basentiment te fali aza bien éduqué et puis en plus aza artiste moko boye bon omoni nyonso elobamaka nango kaka tozoloba kaka oyo 2020 kotika kofinga bifingafinga na moto aleki ota na 100 francs na implice na vie eza bien te naye nanga otanga komba moto te mpona mpe nafula bato te na otanga komba moto te moto akofinga ye mpe ye moko akoyebake akozwa mbalo na ye ofala ntina mpe aokipe makambo waze nga na olebaka makambo na biso le 28 février ya conseil ya mutu na nga ya masa na nga ya pato na nga ya mutu na nga ya kati oyo babengaka du Cap la Merveille vrai jeune vrai frère pour moi pour Kovo Star otunta na solo na ye alakisaka ke aza na bolingo na nga take ndeko na ye donc soko likambo eza ya ye fona kota ngo osolo na oloba ngo na ye koloba mokomba mutu te na ye koloba makambo ya concert na biso ndule na biso le 28 ezaka concert moko oyo eza reconnu yango naka le 28 yango na ye olobela ngo ozo comprendre c'est ça quoi. Kovo Star concert na soki betamité parce que tout monde a hérité watana berata erata pesa biso pe bassurance ki kobeta tout monde a sko Kovo Star na ozongela parce que yo confirmé ba na Paris ba binisa bambo na bango ba somba ba billet na bango que concert ekozala ngana toza soki siko concert ane c'est que concert a fallu pour pas du Cap la Merveille et betamité siko bambongo bato na bakozongisa la bango to ezandeni yo ngana yebisi yo ke concert eza ngana yebisi concert eza ozoboya pwana na boité tozoloba parce que eza maboko pembe abone osola na makamba bato abone okipe ya fie bato atalaka ndeka droit chemin mo loba c'est une question de l'organisation et de professionnalisme yango na zosaela venanga bokechu tuke muta maître Machuda Lengole champion venga na ebona sima maître Machuda ngana ebona sima vena ngana ba concert to ke lobeta na zandu okopone fe ba concert a swede beta na zandu wana ozolanda ozavie moko bosola na bien to ebi ko bundela Congo loba bien contribuer pe na Congo mais fallait za petit na yo ave do babilo mususu ngana ebi na mimi wana te fe na boketu pona ebi vient pe a mutu mo solara net na mona lo babo c'est Clarisse na Liège Clarisse Makembi moi c'est à Casse-Claude azoba maman na loba ke boketu za pire petit aza pire ve a fali na ndenge ya kibwala ndenge ya kengai ngani na zabuhe ngana mutabandundu na ndenge ya kibwala na biso na nakoloba ke pangi na munu etegala pangi yango na holoba bongo ozoko pana na façon moko boye take congolais pour fallait solo na epete makambo tangi kitso yo ya saka na kutowana te ya na ya double face te ke o caméléon ose comprendre ya caméléon te o changer ba couleur fingi après que soigner te il est bon et puis ce qu'on finit déjà ça na yo fallait ça batamba to bon te ye mo lo ba ngoti opena toucher nga pena pena nga awana pena ko considérer dans nzela nga le sega mo bompa nga aloba ona be misobulo ndango te mumna lo bo même mbala na bonduka edi diata bao mon directeur ay mamna lo ba ay mamna lo ba fisto coloqué mettre manix ay mamna lo ba ozo comprendre na façon moko fo yebaka mo kilo eza ya nzambe ozolanda pour fali ya sala eloko wana eza makambo e permetaka déjà o ya 2020 makamba sika ya to 2019 te 2020 le seke makambo no eza bien ozolanda doli tokos MBC bazabakanda motema mon général John Kimbabu babingimvwa ma badiva Westwood mo sambongo kuna London City azara ye moko maboko banque tozo continue car na Kovo Star vraiment so sola vraiment tokos bobanga na binote que concert eza na le 20 février boya ko bina musique a fali pour pas du Cap la Merveille boza décidé Kovo Star message nous zo lancer à diaspora pe na ba fan nous so fali pour baza partout dans le monde message quand on ba na ba tunyo so balinga bonne musique toujours parce que
ezaka betande yembande bana ngoya sele bula rendez-vous na kita betande binande yembande ya sele za bango mamutu ya sele za bango yango ko musala mat ko mo bongo na mai vino zo comprendre hein banga muso ezate ko pona ko loba sokende nini ngabuya mayola na ebike azana organisation na Belgique bashiko chamala balili ka mangana ba organiser ba ebike frère na bango fa beta na Belgique wa déjà. Vous comprenez? Baosola na ba massa na bango ba frère na bango, ba confrère na bango. Que petit na bi massa na ye, batu na bango fali aza a mizemro boye, aza kana batu, ali kana batu, asola na batu. Batu no za kana bango kaka biso yo kaka neza kake ngala bi ke ngala na ke concert on a yo ka bonne musique. Alors bon on ngana ke ça des de points. Pour on so bimana futa tika za combattant. On se fout à ticket, on se fout à ticket à combattant. Bon, bango tout va déclarer pour n'importe où. Bango nous c'est ça qu'on va faire au Ketchup. Vu on a fait un biseau. Vu au Ketchup ça un problème un biseau. Vu au Ketchup un problème falite. Boutique koyo kakabilo qu'on a doli. Boutique koyo kakabilo voilà. Vu tu kenga na yebi gaza na problème la petit na été. Et puis il me t'a le message jointe. Mututu fa CP là. A CP là pour yebi que Elma a fumulin c'est là. Elma a sololi na bandeko. Ola mboka sika. Tu mboka sous tu ça la sous. Et comme sous code de viage. De cela c'est moi qui m'bangue. Vous comprenez? Nous toi comme comprendre qu'il faut na soit moi sans fona beta baku, fait la beta kayu. Nous toi comme comprendre que chike comme na ngo fele, mbonga chike wana na kangisa. Vous comprenez? Bongo siko kuna na poto ba nani ba diaspora ba sidika point. Ba sidika ndé siko soki mon kamango etambola bien te. Ndenge makambo etambola betende kuna fuba silika. Ba sidika siko biso suta bo makambo biso no lela et comme na normal. Et comme normal façon mo ke nzambe mta deve mboko. Eza makambo mokilita. Nzambe mta deve mboko ebite ke mlomboko eza makambo nzambe. Mta deve mboko ya Congo la déviation ya nzambe. Star, merci vraiment. Batunyo so balandi biso la personnalité TV ya ka toujours à la source pour nos abino d'information. Batunyo so balandi ko banga que ba banga ko somba ba billet pour na concert à Fali pour pas handicap la merveille. Ba bengi bino nyonso ba diaspora, ba on so bazana en France, en Allemagne, en Belgique, hein, na Irlande. Boya so ba bino ba billet parce que le 28 concert Ezali du Cap la Merveille à Rokitaïmo à Paris ou à Beta concert Bourbi na fa musique na rythme ya 2020 babi à bilo moi sikeza on a fallu pour pas bomber bino parce que 2020 to banda on vraiment na sengo boza toujours on est belé bo so ba billet nani Kovo Star bambote dans contact na yo baton so balandu à travers la personnalité TV et ça la bien mbote na pesa na mbote na masao mbibiso a Kolo Flat yo bosani vena au Christian na gentillesse na bolingo na ndenge mo que tant que vrai jeune alinga bonne musique ya Fali Poupa du Cap la Merveille mutu na biso mo kaka pire di badiata donc na pesa pesu mbote na otana na Belgique buya mayola le pétrole mboka noko kiama alili kiamangana soda les Japonais de Bruxelles viennent à Mogoshi au Chamala, Elombe, Soda, Bossan Pete, Patala, Patrick Tabou, toujours au contrôle. N'a la peine à Paris, n'a mona Clara, n'a pas sa peine à Maître Machuda, l'Engole, l'Imbatable, fondateur, n'a pas sa à Maître Manix, Maître Mane, n'a mona Pekuna. Mettre monument Sefa Masalanga na mona pe kuna mettre kwele eli CD na eta la pe kuna na mona ka ba masa trop quoi ba mettre toi jido partout la bosani pete Masalanga be 50 balondo na pesi mbote na patina chopo na pesi mbote pe mbeto na ngape na pesa na dage ya mulenda champion kiwaka double maseke staff na nga mettre Katanga na pesa pe mbote na mettre Kagraf Moupandi y a les boss au kaka vrai patron sur le bien vrai jeune poisson Kasereka na Free Sud patron bote no ngwana na pesa pe mbote na Elma mon président Fali du Cap mon petit maman na ketchup mami maman na Makosis bientôt toujours na kati ya Paris Saint-Germain na pesa mbote na ma grande sœur propre préférée na kati ya États-Unis grande sœur Nadine Makumbu na motema ya Elvis Bamba
na bosani pété ibota na nga pe famille na nga maman Isaou maman prophétesse ana mafuta na pesi pe mbote na pasteur Jojo Isaou maître Chabert de Bruxelles Clara Makembe toujours na pesa bosanité na ma belle fille nièce na ngai maman Riti soko ngo kanga suka bien na kati ya Belgique soko na Liège okuta petite moko bien akango suka ekai na ndenga Kinshasa quoi bosanité na pesi tout bato tout le monde tout mbote trop na bosanité masala ngai de Chine Sénat toujours na bosani pété sous na pesa mote na masala ngai pour eza moi mbokoma na pesa mote na masala ngai tout bosanité magistrat Beni na pesi mote pe liboto numéro na ngai eza déjà numéro na ngai contact eza 089 70 00243 code donc entre parenthèses code donc 89 70 16 608 à la fin numéro na ngai ngwana na pesi mote na Sénat mobimba na pesi mote na mon commandant Christian Moubialos mon commandant mon vieux à moi. Merci beaucoup, merci mon vieux. Na pesi pe mbote na masa na Eric la tortille mutambongo ebele songo zo voyage visa facile per Eric la tortille o sepela kitoko ozoko prendre petit doli zo mbongo ali na memi okuna donc Eric la tortille soda makasi na pesi mbote na staff na pesi mbote na nous samba na pesi bosani territa nous samba na Paris na pesi mbote na bana Belgique na pesi mbote na bana Paris nyonso na pesi mbote États-Unis partout quoi au balinga bonne musique bozwa courage ne bozu courage ya koya concert soirée za moko le 28 février nyonso ça bouge pas toujours. Tokos concert ezaka moko le 28 février kuna na Paris boye ebele na mo déjà Dani Den de Real de Madrid babi Dani Den de Real de Madrid ozalawana abosa pété junior kala la balobi yé par ozalawana soko lingo mona ba prêtre bato basolara bien mi po mavanga par ozalawana na concert babi ba Paris ba ozalana ebele na moni Freddy Tafa babi azanzambe te yepe akuzanga te nanu pe nanu lubanza diope babi akuzalana babi vrai chéri azalana pe na concert ya le 28 février vraiment merci l'ingénieur Meti o asali que image de la kitoko azo filmer bien makati nzambe abatele na pesi pe merci na Kovo Star parce que azaki na occupation na ye à 8 ans na ye a pesi biso pas communiquer ba fan nyonso ya fali pour pas o bazali ko banga po basomba billet pour na concert le 28 vraiment bosomba na bino billet bozana bino à l'aise babi vie bokechu azana ye vie ya fali pupa babi masolo ezobeta mada tokos na vie bokechu bosomba na bino billet parce que 2020 au concert ezaka encore tout prochain nous ça bien bye tout le monde à un prochain numéro.